imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Merci Nabande Konyonso Bozali Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision Lise Solo. Ezali toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous pertal. Nabanzi Nabande Konyonso Bozali Kolanda Biso na ngonga mwalelo. Esika oyo Natali Sibino na bo pete nyonso tu. Lobby ezalaki conférence de presse oyo batu ya John Chibangu basalaki yango na kati na mboka ya Belgique. Lokola conférence wana ezalaki babengisaki Radio Lisolo DSV, babengisi bakombata nyonso ya Hollande pe bakombata ya Belgique bazalaki wana nyonso batu oyo bino boyebi. Batu oyo bino boyebi bazalaki wana. Mpe na conférence wana mituna etunamaki na commandant ou bien porte-parole bisa. Pe mituna etunanaki na bandeko o bazali kokamba troupe to lingomba ya colonel John Chibangu oyo lelo akomi na kombo ya General John Chibangu. Mituna etunanamaki mituna ya kafu mpe zalaki makelele esika tozalaki po Congolais lobi ke bakosi biso mingi. Congolais lobi bakosi biso mingi na makambu oyo ya liberation. Yango Congolais lobi na kondima bindima ndima te mpamba te tolingi tomona beclaircissement na makambu ya John Chibangu. Ezali ya solo to ya lukuta. Pe mituna etunamaki ya kafu na kati ya masolo ya mpoko malobi bandeko. Yango ba combattant oyo ya Belgique pe ya Hollande ope musuba utaki Paris misusu na oyo ba utaki Allemagne esengaki ke biso moko bato ya media to meka kuyamba John Chibangu mpamba te aloba na peuple congolais congolaise esika bozali kolanda biso boyoka mpamba te na conférence bayoka kiyete. Yango to preferaki na kati na radio Lisolo radio oyo mokili mobimba batiaka motema matoi ya batu nyonso zalaka na kati na Radio Lisolo mpe bolingo ya bandeko zalaka na kati na Radio Lisolo. Yango to salaki ete maemanso oyo John Chibangu esengeli a s'adresser parole na ye esengeli aleka na kati na Radio Lisolo pamba te mokili mobimba bolanda ye na bokebi mpe boyoka maye mazali kolekana. Yango bandeko boyebi bozala na mwa patience. Bandeko bazali kokoma mwa 30 19h30 bolobaki yango yo me bandeko nazali ko confirmer bino ke bozala na motema pete kalate tozali kozwaye mpe kalate tozali kolekisa ye en ligne nde ekozala matata esika oyo toko pasola mpoke na biso na kati na Radio Lisolo. Mokili oya nzambe apesa bato na ya bango mabele ya Kongo ekumbela biso ngabo tonyokwa makambo tuna moi likolo ya bomengo nzambe sopara Kongo mokili mobimba batelemela Kongo yango mpasi etondi na mboka nanga nalele pa ya bani yawe Kongo mboka nanga mabele ya bankoko mabele tika yanga bankoko ezinga milelo na bandunda avoisin tobunda kino tosikola ya biso okanga te motema mboka kito ndela ya yomboka tokakita pe bato ya maye Merci Congo na biso ezingami mingi lelo na bavoisin na bandizi bandeko oyo bazali kolanda Radio Télévision Lisolo oyo bazali na mwa nkokoso ya kozwa Radio Lisolo numero ya telefone ya Allemagne ezali wana benga bakolakisa yo okukota na kati na Radio Lisolo sans problème. Soki pe ozali kozwa Radio Lisolo epai yo zali te bandeko komela biso na Skype ya Radio Lisolo tokopesa yo lien moko ezali plus facile oyo okokota
na banzi lien oyo tokopesa ezali plus facile po okota na kati na radio lisolo okomeli biso papa DSV tozali kokoka kozwa radio te nde na kotindela bino lien oyo na kotindela bino bokolanda radio lisolo na bopete mpe ekosala ta mindondo te yango bandeko oyo bozali kolanda oza na difficulté obengi na kati na radio lisolo na Skype na yo tobwakeli yo lien wana okolanda biso na bopete olie ozwa mwa nkokoso na bansi bandeko oyo bozali kolanda biso nazali kaka toujours ko répéter na bandeko oyo bozali kolanda biso lobi ezalaki opesi mbwa boyi bakombata nyonso tu ya Belgique oyo bino boyebi oyo boyokaka bazalaki wana mituna etunamaki tous les combattants bazalaki wana au moins ozala combattant te tous les combattants bazalaki wana bandeko boyebi esika ba combattant tozalaki biso nyonso tu tendance nyonso tu ezalaki wana bandeko ezalaki motuna mpamba te maseki mpe malekaki mwa mingi lokuta mpe eleki mwa mingi mpe aventure ekoti na kati na liti oyo bandeko ba combattant bazalaki batuni mituna ya kafu eke makambu oyo John Chibango amemeli biso yeko ngungi amemite abomite eske makambu oyo ezali ya solo bandeko mituna mipesa maki pe ba combattant bazalaki na esengo basepelaki otolobaka mayele te bango basepelaki bandeko ba combattant basepelaki bango nyonso tu esika oyo ba combattant basepelaki bango nyonso tu bandeko mituna oyo etunamaki kuna ezalaki na papa na biso Ami Bushiri oyo akumbaki biso na kati na masolo mpe ezalaki na oyo ya biso bisa bino nyonso boyebi mpe na bandeko misusu oyo bazalaki ba repondaki na masolo ya solo bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso tokoumela mingi te kala mingi te mpe tokoyamba Ami Bushiri mpe tokoyamba bandeko bokoyoka mongongo ya general ye moko mpe mituna tokotuna ye oyo esengelaki totuna ye na banzi bandeko bolanda biso toujours na bokebi mpamba te esika oyo tokozwa ye kala mingi te mpamba te tokota na masolo na biso. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Merci Nabandeko nyonso tu o bozali kolanda biso na kati na radio. Tout change, tout évolue, mais sauf les imbéciles qui ne changent pas.
na banzi bandeko ngonga oyo bosengela ki bino nyonso tu boyoka maye oyo mbula matari akoloba na kati na radio lisolo na banzi bandeko po to passer micro epai ya ndeko na biso Ami Bushiri kuna papa na biso Mayamba la Zairoise mwa moke na sima ya hymne national nde to koti na masolo oyo bino bandeko bozalaki ko zela. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Bon béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, merci Nabandeko Boyoki hymne national etoleki mwa moke epai ya ndeko na biso Ami Bushiri ye aiba kokamba biso na masolo ya mpoko malelo pe na invité na biso oyo ozali kozela. Merci Ami Bushiri. Bonsoir Papa Diana. Et boto Papa Nangai. Merci. Na pesi mbote mingi na balisoloa pe balisoloise. Bana somi ya mboka Congo, bandeko na biso ba Congolais, oyo babundi na biso mikolo ebele na kati na komba oyo bazali ko bunda na biso tina moi ya lelo tosangani biso nyonso awa pamba te ndenge tolobaka toujours mboka na biso ezali na occupation. Mboka na biso ezali na bankokoso, mboka na biso ezali na mikakatano. Soki masomana mazalaki te nde tosangani lelo awa te. Lelo tokutani awa pamba te mwana moko ya ekolo na biso oyo ye andimi koyoka mbela, andimi koyoka maloba ma mokonzi ya ekolo na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo alobaki na biso to telema pe alobaki to ligote moto wa bengi Kabila oyo babengi Hippolyte Kanambe pe to kende kotika ye na limete. Mwana moko ya ekolo na biso atelemi pe azali kolanda maloba wana. Yango lelo tosangani awa pamba te azali na liloba, azali na mpema oyo alingi kobimisa pona kokembisa biso na bitumba oyo biso toponi. Mwana wana tolobi bongo ezali bongo mokonzi ya mampinga le général John Chibangu yende moto akozala na biso na masolo ya pokwa lelo po asolola na biso po ete apesa biso ba directive, apesa biso makanisi, ayebisa biso bitumba oyo touti wapi tokomi wapi, tozali kokende wapi pe ntina ya bitumba oyo. Kasi tokoluka toyeba nanu soki mwana mboka ndeko na biso azali na biso na kati ya plateau. Général John Chibangu, bonsoir. Bonsoir ndeko nangai, bonsoir bandeko nyonso ya diaspora. Nasepeli mingi koyamba ngai lelo na kati ya radio oyo. Tozana esengo mingi ngai na bandeko nyonso na bango na kati ya Zambie. Merci beaucoup mon général. Ndenge balisolo pe lisolo ba combattant et ba combattante boyoki tozali na général John Chibangu en ligne. Ye moko nesika azali en kokoso ya mikakatono ya ba difficulté mais andimi ko partager, andimi ko répondre na appel na bino na pokwa ya lelo. Yango to ko accélérer émission to tuna ni tuna o bino bolzalaki nango o bino bolingi bozwa biano. Ya liboso na ko tuna na ezali mon général bonne santé na yo moko en tant que moto pour te veti ko zali ba maladie ban kokoso ndenge na ndenge
et puis tokotuna yo boni mampinga boni bandeko oyo yo ozali kokamba komba boni. Ok, merci beaucoup ndeko journaliste. Ezali ya solo ndeko Nabino, lieutenant général John Chibangu Boko Katamba Bonsoba Moussoua, chef d'état-major général, il y a armée du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Santé Nangaï Moko tout d'abord, il y a Malamo, Bissonyo Souza bien, et puis Nabande Konyoso, il y a Mampinga Zona Bango, Bissika Tozali, Tozali Malamo, Tozali très bien, Tozali sans problème. Malamu. Et bon, il y a tout na esika ozali, est-ce que ozali ko courir danger te awandengo zoya ko na bolingo nyonso ko solo na biso bandeko na yo, est-ce que danger ezali te que banguna na biso bazwa yo po leki na ba media ebele Congo mikilo leki a gauche à droite ko suka na radio lisolo lelo, est-ce que ozali ko banga te que banguna bazwa yo na ko banga eloko mo na sina ndimaki ko bunda pona ekolo kubunda pour la peuple nangai na kobange loko morote et puis atatile tout ça ko lobana yo awa ba oyo wana ba yebi esika nazali parce que tubunda kana bango mikolo nyonso, c'est-à-dire nazana kobanga te parce que naza déterminé pour okenda bitumba kini na suka pour la peuple congolais toi porter changement na république na biso sauver république na biso et puis toi porter changement na condition de vie ya peuple congolais. Et surtout, bitumotwa nango toke nango kinosuka. Mais tout en général, et l'on connaît ni simba qui monte manayo, topé ni sisa na yo, topé ni sopo ni yo, pour être au télémanangou, le quoi moi mon bail à télémacapé au lobby, na bundolo yanga ekolo. Et l'on connaît ni simba qui mi sopo na yo. Et le quoi liboso, les akoloba ete ngai nazali soda. C'est-à-dire, mampinga, mutuwa bendi soda, tout d'abord va français dans lobby l'armée. Ezali instrument, c'est un instrument qui fait asseoir ça. C'est-à-dire pour nous de la Souda, c'est-à-dire gouvernement de pays Moka, il tient qui mbongo ebele pour na kotangisa mutu oyo boye. Alors tango tangisi mutu oyo, azali kosala musala pour na mutu te, aza kosala musala pour na ekolo. Tango toyo komona makambo za kotambola na mboka eza malamu te. Ya liboso. Batu nyonso bayebi ete Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba a été élu président de la République la population congolaise. Alors, bateau va pouvoir, ba prédateur, ba boyi koti kelaye ebonga, yango bino to moni to le dit biso toza batu ya mututé. Toza ko fa ya mboka na biso. Ce qui a fait que lelo to mandoki to bunda pour que M. Etienne Tshisekedi azala azonga na isika le peuple congolais etiaki azwa kiti ya Congo parce que batuye toza koza changement epai na ye wana eza ya liboso ya mibale tomoni condition de vie condition sociale ezala ya basoda ya mboka ezala ya bapolicier ezala ya bafonctionnaire de l'état eza malamu te tolobi esengeli tobunda mpe mpona yango pamba te population congolaise est retrouvée. Donc, population congolaise est prise en otage. Et pas un prédateur ou un pouvoir. Il y a mis ça tout. Au moni bandeko mingi bazakula la diaspora. Bakini batiki mboka na bango. Bakei kuna pambate bazako lukisa bango. Esika ya mutu wana buma bango. Atanga bango sa bango mabe. Et raison pour laquelle ko bunda pe bandeko na biso bazana la diaspora baye bakosonga na mboka parce que Congo ezamboka na bango. Yamine ezali ozomona ke droit de l'homme et pas na biso eza respecté. Yango to le dit que c'est mel to bunda po ke droit de l'homme eza respecté. Yamika ni lelo zo kamboka bitumba kuna na nani na est ya Congo. Batu na pouvoir baza ko organiser makambo. Bango moko baza ko sabana ya Congo. Baza ko organiser makambo. Oh batutel. Bango moko baza ko organiser makambo. Yango bino to le dit tukondi mabote lokola basoda ya mboka lokola bana ya mboka oyo Congo eza ya biso esengeli to bunda pour la ekolo na biso eza ya sauver Matondo
bana somi ya mboka Congo ba combattant pe ba combattante boyoki tina ya bitumba ya général oyo bomituna ki azobunda pona nini alingi nini ya liboso ezali po ete Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le président bibliquement élu, véritablement élu azongela bokonzi na ye oyo bayibi ya mibale ezali conditions de vie à population, paupérisation de nos familles, il n'y a pas de salaire. Il y a mis ça tout, likambo etali la diaspora, biso la toto za libanda, injustement, notre place est dans notre pays. Et troisième chose, likambo etali droit de l'homme. On ne parlera jamais, tout répéter tout le temps, likambo etali Floribert Chebeya. On va défendre voix des sans voix accueillis pour rien, yango atali pe kobundela. Nazongi n'est pas mon général, pour nous retourner kolobane, mais ces derniers temps, tout moni balobi, ba défection pamba to bibi tumba na yo ezali penza na bampinga ozali na bandeko bazo sunga yo po te olonga bitumba oyo na toyoki ke bolembu ekoti toyoki ke misusu bakimi yo otikali yo moko to potikali na batu muke est ezali ya solo to ezali ba to banguna na biso bazali na pouvoir na bokonzi nde moto bazali kotia biso mbilinga na kati na bongo. Ah, et ça c'est challenge de nationaliste. Oyebi je pense que nous avons aussi cas, sinon, son exemple basumi, na routine de bilili, bota la bomona, ndemeni basura, on va faire défection, ou la FRDC na armée la Kabila, azakuya, ipa inagiso, ebele, ba officier supérieur, ba officier subalterne, ba soldat, bilili ezali, pour filmer, ba photo pe ezali tokangi, prochainement, routine de la cabine, kuna bota la bomona, boni basoda baza kokima kuna baza koyipa na biso soki balobi ke basoda yipa na biso bakimi bakimi kuna bon toza kokamwa yango parce que oyo bino moko boyebi ndenge baorganizaka makambo baza wana baza koorganize makambo mpona kokosa bato oyo basalaki boye donc nde yango wana ndeko molingami. Mais Limbisa, mon général, n'a avali ndeko Amisi Bouchiri, n'a faire la radio Lisolo Awa, hein, ndeko Amisi Bouchiri na lingi, aux la penza explicite na point wana. Pambate, mokosi, moibi, to bengi mende ya lobi, aux ali loka na batu 20 ya pamba, vingtaine d'hommes, et que aux ali koloba, okosi kolamboka, alobi zali théâtre. Yoko ya nolanini wana. Sakou national wana, babina la sakou national. Oyebi ke aivi koloba mingi ala nyonso wana baloba tao chibangu akoti na bato ekina soki 11 elo masika komo iso 20 eza kokamwa parce que balobaka na radio babi na télévision a démontré noir sur blanc ke bato nyonso akima bakanga bango nyonso natikalanga moko lelo tondima continue kolobaki naza na bato 20 donc ye ayeba boye na peuple congolais ayeba boye nada na mutu moko nada na bato mibale tokokende kino biso tozwa mboka tokozwa mboka aloba nini alinga koloba teatre na ye wana abandaki kala koloba si babandaki koloba yanga moko na ye eutaka komona bango te bazali koloba c'est une petite aventure oyo bato wana banyonso banakoma organisation beto na bango basalaka wana kuna lelo ata kozonga lelo baza na 20 personnes. Les Cambodgiens ont 20 personnes, mais pour les 20 personnes, on a bâti des combien de fois bâti pour voter pour Kangabiso, attends, il a fait pour voter pour désarmer Biso, 20 personnes. Donc 20 personnes en gros, baza le Bawana, tous les 20 personnes, dans le bâti des soldats combien? À peu près 3-4 régiments, exact, il y a plus de 20 personnes, Autrement, qu'ils allaient bilo wazonga kulukatana pona kulakika na peuple congolais que Chibango wana ina makati tena nini te yeye moko chapeau national la permende abadi koloba na yoka na ba na meza koloba za ko déclarer Chibango na boy mais tant na za ko sana za ko bunda ko za ko beta nkunda abana ko koloba ko tena ko koloba non c'est un grand officier c'est de la za boy yele parce que ayoki ke na komo ko bundisa bango akomi koloba ko made ya Chibango ndeko molingami na oyebisa oboyi naza koflate mutu te naza pe na tina kokosa mutu te place nazali naza basoda ebele naza ba unité ya minene nayaki na format avant na bima place nazalaki chef d'état major ya 4e région militaire nazalaki déjà na bato nazama baza koforme bango
nga mota na kei kuna na inake aussi za tiko formation ya batuana to former déjà 3 bataillons s'il vous plaît je na za ba bilili na kotinda bino bokotala ngo bokomona yango wana Matondo. Donc bandeko bazali kolanda ba combattant pe ba combattante na banzi bozali koyoka biyano ya général na mituna o tozali kotuna na kati na radio Lisolo alobi maloba ya gouvernement d'occupation ya Tchakou national eza ya kolanda te. Donc alobi général azali na 20 de personnes ezali faux et archi faux. Monsieur le général, mon général, question kotuna monsieur ezali ya koloba mais bando bandi pe makambo ngo bato belé batelemi awa surtout na diaspora balobi mais azui ata 1 mètre carré te. Azui ata commune ya Bumbu ya Pamba te. Ndenge nini toko soutenir ye lorsque tozo kamasasi te, lokitezo beta te, aza ko avancer te de territoire en territoire. Yo ko yanola nini mon général? Omoni bitumba eza iloko balobaka ezaka na stratégie. Na bitumba na bayebi armée malamu, bayebi eza na donc il y a plusieurs étapes na bitumba. Na ko ke l'aventure, na ke lipona dans le territoire moko bonatiki. Non. Je suis en train de m'organiser. Na ndenge nanga. Tout d'abord na zaki ko former batu. Na résultat ki na zaki ko former. Na fiti formation ya batu. Na komi sikoyo na étape na ko déployer batu. Le déploiement wana nde ko tinanga sikoyo soki mise en place comme terminé, batu ba komi na difika na bitaki tango. Mais sikoyo lancer sikoyo ba opération entre lancer ba opération nde toke sikoyo ko nini ko bando kanga ko zo bamboka ozwa par exemple qui nazui un exemple nazui territoire par exemple un territoire ya mboka na biso ce territoire na ezana iloko moko tina nini ngo ko zo ngo na yebi ce que je fais ils ont ma stratégie militaire et na okina na lo belango la radio te il a la stratégie nabiso pour le la route parce que ils ont la batuba baza ko landa biso batu o pe da yo ka baso la kapé kuna tu ba kinjasa de bakoza la te baza ko kabiso atu ya gouvernement kuna d'occupation bala nda stratégie wana o mona za malamu te et leo ko mona zo bana zuru bana ko bana bande ko na biso bande ko bali parce que na kota ki zamba na ndimba ki ko tika fonctionnanga na bimaki na zaki na problème moko te la justice eza na problème moko te na nani na nini na kotaki na zamba pona bunda pona ekolo na biso et alors ndenge na koti na zamba la stratégie militaire ezalaka iti okoma sikoyo na étape ya opération bato bapesanga confiance bayeba ke bakomona d'ici peu de jours makambo nini ekoya. Maintenant, la procédure n'a bino mon général. Ezali ya occupation des terres ou bien ezali ya ralliement. C'est-à-dire que est-ce que c'est-à-dire que Toki, par exemple, ndenge bozali na Kasai, place yo zali, Toki sali que mutu azali na Kasai, est-ce que toi vous avez surpris, on a fait que mampinga ou yozo conscientiser parce que vous avez un travail de fond, ou que la musafe batu na Équateur, batu tozali surpris, tout le monde batu na bandundu batelemi ou bien ezali kaka il faut et banana Kasai. Ushiri, vous pouvez répondre à Mutuna Anake, aux autres Mituna Moko est sensible, s'il vous plaît. Matondo. Balisoloa, c'est Balisoloa, bana somi ya mboka Congo, vous allez kolanda émission na biso, otozali kosolola, na yemei, mokonzi, ya changement au niveau militaire, ya telemi na kombo ya mwana mboka, Général John Chibangu, tozali kotuna endenge makambo zali ko avancer. Yango na liyo ina tuna na mon général motuna mususu pamba te awa batu bazali kotuna yango tikanga pe na tuna yo likambo etali relation na yo na baninga mususu na lobi par exemple est-ce que vous allez na contact réellement na bandeko na biso ya alliance pour des patriotes pour la refondation du Congo apparaît ko eza dirigé par Honoré Ngwanda et si c'est oui relation na bino ezali na niveau nini Matondo? Au départ apparaît ko il respecte beaucoup. Tout ça est en contact. Tout ça. Nous avons kanisi tout ça kubunda parce que tout ça kubunda pour la mboka. Tout ça question il y a battu nyonso. Mutu nyonso on a il y a un gouvernement d'occupation la mboka na biso.
oyo amoni ke sita eseni mpona kobunda mpona kosauve mboka na biso. Je pense que mutu nyonso oyo amoni ke eloko eza kosala malamu okosanga na biso nyonso parce que eza bitumba te ya ekole ya tribu, eza bitumba te ya province, eza bitumba tozala besoin ya mutu nyonso ezala pareko ezala bato nyonso oyo bamoni ke bakobunda mpona changement ya mboka tokosanga na papa Ngwanda que je salue en passant tozala contact na ye. Oui, donc problème na ezali yango totuni question po bandeko bamonaki makambo elekaki ya papa il y a quelques jours ici ezalaki likambo ya Kamonga je crois ezalaki information ezalaki diffusée babendaki dra un peu de leur côté yango na lingi na tuna yo soki ezalaki sur ta bénédiction parce que dans la site na bango communiqué balobaki que ezali selon ba officier sur place ba militaire sur place nde ba communiquer bango information wana oyo ko s'avérer après que ezalaki vraiment exactement te. Et on a lobby que est-ce que yom te fait cette information par officiel, te fait cette information ou bien il y a un problème, il y a qu'à tirer couverture de leur côté. Bon, n'a évité, tu as fait cette information, n'a évité peut-être l'un de mes adjoints n'a évité, mais c'est que vrai, Kabila Kamwanga, tu es toujours un go. Tu es toujours Kabila Kamwanga, mais pour la raison stratégique, bien la haute Koulouba. Dans le fait qui ordre l'adjoint en a chargé opération, colonel Freddy Ibeba Baongoli, n'a pas été qui ordre, à ça qui est la porte à Kabila Kamwanga. À l'ingénieur de Kabila Kamwanga, mais n'a pas qui est, parce que, n'a pas été qui ordre pour Kabila Kamwanga fait, alors quand on a accueilli, quand on a fait au Kende, à Monique, c'est terrain qui favorable pour Naye, c'est alors qu'il y a pour moi qui déjà, n'a pas qui a fait comme il a Kabila Kamwanga, parce que Barcelone, je vais être qui déjà. N'a pas été, messieurs, arrête, son sentiment pour dater Kika parce que vous faites un goût hésiter, il y a des choses aux Abamboka, Zonga Fima, c'est alors qu'il y a Zonga qui peut-être Bangope et Batua Pareko, va faire l'information, il parle aussi, n'a pas de souterrain, je pense, et Banamboka Moussousou, n'a évité peut-être na voie à John Angaï, ainsi de suite. Mais moi je pense que Nasola qui peut Nambokonda Pareko, n'a qui n'a pas que je suis Kabila Kamwanga na le baki na ye que ou on est beaucoup problème paysan ou on a moins problème té Apareko ezali en très bonne collaboration nabiso en fait collaboration nabiso on a c'était un faux problème ça coûte tout na morosé merci beaucoup ezali to bunda pona moka. Merci beaucoup mon général. Question na retour na Lombango ezali likambo est-ce que vous avez une relation na M23? Parce que wana to qui yango partout, to qui yango peut tangi, to moni balobi qui oh ils a soutien na yo derrière, ezali M23. Or biso awa na diaspora to boy to bi M23 ezali mouvement ba rwandais, ba terroriste rwandais. Est-ce que M23 vous soutient? Oh là là, M23 vous soutenez nga ndenge M23 vous soutenez nga loko. Nazali koyoka lisusu mon général te na habité ceux qui colonel Bisa Nazali. Allô? Oui, monsieur Nazali. Mon général azo kana lisusu te na basi mon général à Katani. Non, on va peut-être après ça on remet quand. Oui, bandeko bana somi ya mboka Congo na kozongi tana no maloba eta papa Diana Tulufutu. Le temps n'a pas moyen de récupérer les sous notre général John Bangu avant que Makambo établit le front aux concernés de Konabiso Bisa, de Konabiso Kabanda, de Konabiso Muyamba, au Bazalina Biso Pena Plateau. Avant que un dossier à front pour mettre les sous qu'on tentait pour joindre le général place Yazali. N'a pas dit à sous le Matondo. Merci papa Nabiso ami Ebu Oshiri impe nabandeko nyonsu oyo nyonsu bozali branché et sur la 3W radio télévision lisolo bana mboka oyo bozali kolanda biso kimia ezala kati na bino pamba te moto oyo bino bolukaki bolingaki boyoka ba vérité mpe nazali ko interpeller na ba combattants ya Belgique pe Hollande partout dans le monde entier oyo bozali kolanda biso boyeba ete masolo o ezali kobeta makitoko mpe tokoloba mingi te musala ezali kitoko mpe na confirmer bino ke esika lobby tozalaki na kati na mboka ya Belgique
mituna oyo Ami Bouchiri azali kotuna pe mitune bele etuna maki ba répondaki biso na bopete nyonso tu lelo ezalaki kaka tosalaki mise au point na bandeko oyo batunaki mituna esengelaki ye mei Général John Chibangu alekana na kati na radio lisolo pona ko éclaircir ba makambo mosusu mpe na koyebisa bandeko oyo bazali kolanda biso vraiment tozali koyamba bato te na kati na radio lisolo na nzela ya telefone tozali koyamba te pe na nzela ya Skype tozali koyamba te pour la raison de sécurité na ebite papa na biso Ami Bouchiri soki ozui déjà mon général mpamba te tozongisa maloba yo oyeba kokamba biso na ebite soki déjà ozui na ligne Nazue na ligne te papa Diana na côté kayo muke au sololande ko bisa le temps na tenté lisusu ko joindre général pour ne ko bisa na docteur Kabanda baza en ligne. Merci Permettez Amiti. Oui, docteur Kabanda, on vous écoute. Vous pouvez l'appeler, il est en ligne. Il attend, il faut l'appeler maintenant. Merci Okay, merci beaucoup. Merci papa Diana. Merci ndeko nangai et docteur Kamanda esika tozali kolanda biso tokolekana mwa moke epai ya yemei bisa toyokaye na oyo général alobi yo esengeli obaksa nini na ba auditeur pe na ba auditrice oyo nyonso bazali kolanda biso na kati na radio lisolo olobi nini. Bon, naza no observateur des faits na bandeko bazo Hollanda naza sibino oyoki mo continent alobi mais na kosenga kaka na ba mituna tango zotuna mituna comme maman mukela Fatima peut-être risquer tout bebisa masola donc tout la sima mosa des so sala bushi o sala comme ça moko inoubliable nzamba sunga bino et donc ezala tous ensemble ningi no bolobaki et puis ton meka to sikola mboka na mituna mususu et tout na malinga sima mutu na ko tuna yo clairement pour à me clarifier public et puis vous éviter ningi la question militaire à radio enfin à pardon merci nabanzi mon général vous êtes en ligne. Oui, je suis en ligne. Oui, on a été coupé, désolé mon général, on va essayer de continuer. Donc voilà, maintenant on va passer dans le problème, la situation concernant le front. J'espère que vous êtes sans ignorer qu'il y a le front du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Oyutei Kosalama Awa Oyezalaki lobby, Tozalaki na hôtel président à Bruxelles, Oyetiamaki en place, Oyezali Kokambema, na Bandeko na biso, ya côté politique, voilà Tozali na docteur Kabanda, et puis Tozali na côté militaire, na Ndeko na biso bisa. Question liboso, ba Congolais balingi bayeba, est-ce que ba kombo yo nazotanga Awa, nazotanga colonel Bisa, nazotanga monsieur Kabanda, nazotanga monsieur Mbuyamba, Wakujoja, est-ce que tous ces gens-là on a cité Awa, est-ce que mon général, vous pouvez confirmer au peuple congolais, combattants et combattantes, et au reconnaître Bango, qu'il y a au Lingisi, que Bango Bazali, Nakati, il y a front du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Bon, il y a des bosso, maintenant répondre à la question, où le tournoi qui a tout dit dans la connivence, na M23. Ok, merci. Na répondre au peuple congolais va évacuer. Nazali na connivence à M23. Bisso Nazali front du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Armée Nabisso, armée du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Ici que M23 est l'idée de l'idée en Madame. Nous avons M23 Batou. C'est le tour Nabisso qui est derrière nous. Nous avons le peuple. Nous avons le peuple, nous avons notre Dieu. On appelle ça du Somboka à Congo. Le coup la Béné Nabisso. Donc, ensemble, nous avons le peuple congolais. Tout ça, nous avons le peuple congolais. Nous avons la situation. En ce qui concerne ma Congo, Tukotanga, Congo docteur Kabanda, Congo docteur Mbuyamba, Congo Msusu, Yandeko Suka, na colonel Bisa. Na ili batuwana malamu, président Bango, batuwana nde, baza ko représenter mouvement kuna, donc, ndeko Kabanda, ndaza mokonzi ya batuwaza kuna, baza ko organiser makamunyo so kuna, donc, tuwebi Bango malamu, mutu akosa eloko musute, ngai, na lobby, que batuwana, na ili Bango, très bien.
Donc, bateau, mutu oyo awa en Europe, en tout cas à l'extérieur, oyo to contacter pour un aspect diplomatique et politique, et Zali Bongo, docteur Kabanda Kana. Mutu oyo to contacter na o Italie Mampinga, et Zali Bongo, le colonel Bisa Kembetia. Wana ezali maloba na yo, mon général. Très bien, maloba na ngai na lobi na uchikoloba yango, na lobi batu wana ndi batu wa contacter bango. Il y a un problème, batu balingi baluka moyen okuta na biso, batu balingi basalisa biso, batu balingi komi adhéré, batu balingi kosala ba alliance, tout ça, bakuta na batu wana. Colonel Bisa azali, za docteur Rabanda azali, za ndeko Fredi Boka, za docteur Mbuyamba, donc batu nyonso na bango. Merci. Na ba point oyo batie ya tina ya front, front oyo bimeli biso wa FPCD, FPCD oyo ezali congolais nyonso congolaise nyonso afengeli kotia na moto, ezali front oyo ekosala soutien na général na mon général John Chibangu, balobi na deuxième point na bango, sauver la démocratie en restaurant la volonté du peuple, tel qu'exprimé lors des dernières élections de novembre 2011. Avant la fête, maloba na monsieur Diana Sulufutu, na lingaki na yo kango na munoko na yo, moko général John Chibangu, qui est aux alliés bien, bel et bien, pour soutenir Etienne Tshisekedi Wamulumba, azali président de la République, au biso awa na diaspora, aux alliés pour reconnaître. Oui, mais ce que j'ai dit déclaration dans la Liboso, pour la commune na lobaki, c'est ça pour Bunda. C'est pas pour revendiquer ce que c'est la urne. C'est-à-dire, nous sommes en train d'organiser une réforme de résistance pour rétablir la légalité pour la vérité de l'urne. Donc, c'est pas pour le cas, vérité de la urne, oyo, les expliqués l'année passée, donc, battu à pouvoir l'occupation, après, le président a mis sur le bâtiment sur la Boutaki. Pour la vie de Tuébi, président. C'est ça pour que messieurs Etienne Tshisekedi doit continuer le président de la République. Merci. Mais il y a toute la question sous qu'avant la tête de ma collègue, Bazan Angana Plateau, toute la question moko bon auto libéré pour la question de sécurité. Mais il y a toute la question. Nakati ya makambo oyo etali FPCD. Nakati ya komba oyo za kubunda, est-ce que ba multinational, est-ce que vous êtes soutenu ou bien zalaka yo moko na bolingo ya bana Congo ndeza nakati ya komba oyo? Au début, avant la multinationale est soutenue biso, tout ça soutient tout d'abord la faibleté. Et vous en attendez. Si vous avez la psycho, vous tournez à l'occupation, vous allez occuper, vous allez sur la casse. C'est ça pour vous, c'est tout d'abord faible, et la question qui volonté dans la gros. Volonté à faire des années au spectacle, il y a un peu de bunda. Donc, la multinationale va mais tout d'abord, soutien à mon exemple. Le multinationale va défendre d'abord la nation cinéma pour la boue. Mais bien sûr, c'est pas objectif, la mission, tout d'abord, pour l'objectif de la mission, on sait que ma boue, il n'y a pas de problème. On a besoin, il y a maintenu sur le qui peuvent apporter un plus pour que les besoins. C'est la dernière fois, au cas où Mungongo y a Etienne Tshisekedi topé, est-ce que vous avez un contact, non papa, Etienne Tshisekedi de Mulumba, même dans le téléphone simplement, est-ce que vous avez parlé avec notre président? Oui, avant président Nabiso, on a été mon candidat de Bagaté, qui se sont dit dans mon candidat, parce que président de la République, avant n'importe qui, on a été. Pour la question, je me réserve, et dans la été, il y a un Bunda, on a yé avec la présidente de la République. Mon la présidente de la République, dans les médias, c'est que la Sola qui n'a été. C'est la question, on a commis réservé pour la compléter sa réponse. Merci beaucoup. Alors, Somi Yamboka Congo, Balisolo, après Balisoloise, Ndenge Bolingaki, Ndenge Bosengaki. Na makambu minene pelekaki na Bruxelles lobby au bolandi na ba vidéo lelo tokokisi volonté na bino to bengisi yemme et général John Chibangu azali ko yanola na mituna na kopesa maloba na papa Diana Sulufutu ayeba kotuna oyo ya mituna matondo eboto papa na ngai Ami Bushiri nabanzi tout d'abord na komeka ko épingler moi parenthèse moko na bandeko o bazali kolanda biso John Chibangu azali mwana mboka
azali congolais 100%. Alors bandeko, tozali na habitude te ou bien na droit te toyaka ko juger na kati na radio lisolo pona nini osali boyete, pona nini osali boyete, na mituna mususu tozali kopesa faveur epai ya munguna. Na tango tozali kotune mituna oyo ya ba stratégie boye monguna za kosepela pe azali kozwa mayele. Biso tokobwakela ye kaka mapamboli esika ye azali, pamba te bitumba na biso to longa ye azali mwana mboka, azali na jugement te devant ba congolais, ye atelemi po a libérer mboka na ye. Ezali na ba congolais mingi basali bongo te, mais ye atelemi po a libérer mboka. Donc bandeko o bozali kolanda biso, ezali na ba question o tokotuna ye, mais ezali na ba question pe oyo tokotuna ye te parce que tokoki ko juger ye te po atelemi po abundela mboka. Oyo alingi ayeba tina kati akoluka bato masolo makasi po ayeba. Nga na kokota na eloko moko oyo nakoki kotuna Général John Chibangu, eske tangu oyo bozalaki na kati na maki, bozalaki na alliance na Roger Lumbala, binomi bale na ye, soki bozalaki na alliance na Roger Lumbala, olobi oui, soki bozalaki te olobi non, parce que moto na ye moko alikanaki na kati na radio lisolo alobaki ke bozali na alliance na Roger Lumbala. Yo olobi nini moto na ye liboso? Roger Lumbala, on a salué, on a fait un bon sénat en battant. Azali, Azali patriote, Azali président national à parti, Yamoune et Boédi Lamboka à Congo, Azali parti opposition. Roger Lumbala, Azali président, et a soutien avec le président et a soutien à Etienne Tshisekedi. Roger Lumbala, Azali, la radio, télévision, oyo boye BTRL TV, et là, ça, peuple congolais, la carte Mboka. Roger Lumbala, yépe à Bundaka, on a, donc, à ta opposant, alors, par le fait que Ngaï n'a décidé de rentrer la Zamba, peuple congolais, Moutunion, ce qu'on a monifié, à aucun Roger Lumbala, le rôle congolais, Roger Lumbala qui est un combattant, na mboka na biso, yepe azali contre makambo fulani oboza koyoka. Roger Lumbala, na tuko loba, ndenge binyo soboye de Roger Lumbala. Ngai, ndenge ndeko uta koloba wana, olobi que bâtiment soki bakolinga koya epa na biso bakolinga koya tosangana po tobunda tolongola monguna matesa tengana moni matesa te donc ndenge wana koloba yango wana. Merci na bandeko bolandi epe motuna ya mibale to ozali kotuna boye. Awa yo o décidé olobi ke mboka na ngai ezali occupé na ba étranger mpe banguna bakoteli biso mboka ezali inondé na bandeko wana. Alors esengeli na libérer peuple oyo bazali na captivité. Yo ozali moto na mapinga. Na lingi lelo o asire ba congolais. Oza sodo za na minduki lelo bobengani Hippolyte Kanambe yakei. Est-ce que yo okobalukela biso te po yo bundaki yo zwa na présidence ou bien okotika Tshisekedi oyo peuple ponaki ye ke na belection oya longaki okotika ye azala na mutu ya mboka ou bien yo ko changer soki osikoli mboka na minduki tolingi tozwa maloba na yo pamba te mokolo oyo pe mboka ekosikolama toyebi ke mboka soki sikolami tokopesa kaka kibokonzi epa ya président Etienne Tshisekedi et non yo okoma lisusu kwa ngolo zozo. Merci o répondre biso ba congolais bazali kolanda yo 5 sur 5 pe maloba na yo oyo zali koloba tia loboko na motema ke un jour soki na resir makambu oyo nakozala mutu ya mboka te nakotikela mutu oyo bayibaki ba élection. Merci. Tout d'abord, le lieutenant général Chibangu Azali Souda a pas politicien. C'est-à-dire, ce qui n'a pas la présidence Mboka n'a pas Koloba,
nazobunda pour que naza la présidence de la République. Parce que naza na mandoki naza na basoda ata koloba ndenge wana nga moko nalobi ngai Cibangu naza kobunda pour naza la présidence de la République lobi inatimisa mutoba kuna wana okipe mboka na makasi. Mais soki natelemi nalobi que excellence monsieur le président Etienne Tshisekedi ye mutu azalaki élu président de la République aza kobunda pour que ye aza la président de la République parce que ngai naza soda ça me suffit kozala soda et puis naza soda na kokufa na soda naza na ntina ngai kozala président de la République c'est parce que bapota ngai te naza la président de la République et puis ngai nakokende te nabunda bitumba pour que natanga kombo ya mutu natanga kombo ya mutu mosusu lobi nazwa pouvoir tokoma na suka nalobake ngai peut-être les Congolais ça comprend lelo dans le cas ça kokanga lelo kozwaka mboka monsieur Etienne Tshisekedi akozwa kiti na ye parce que population de votaki ye avandi na kiti na ye biso bamosusu tokozala basoda na basoda na munduki na nga na basoda na biso totikali kozala kobunda contre baoyo bakolinga susu baya kobundisa biso donc nde yango wana ndeko molingami. Merci Nabanzi bandeko nyonso tu bolandi eloko ndeko na biso alobi lelo soki tosikoli mboka pamba te tokozala biso tu ensemble Nabanzi eloko moko eko changer te ya ko changer lisusu eloko te ke aloba ke non ngai lokola na kota kizamba na moni pasi ki bukonze zali ya ngai pona manduki akoloba te peuple bozali kolanda tokoloba likambu ya mbongo o tozali koloba eske banda obandi bitumba mbongo to aide si ekwei epai na yo na diaspora ou bien nanu ekwei te ozana besoin nango te ou bien olingi aide ekweya pe soki ekokweya na modele nini banani o bakoki kozala batu bakoki kosorganize po na nyonso ekomelaka bango. Merci. Nayana babuye banda tobandi makambo oyo bande kwa diaspora balanda malamu batikala kozwa te ata 1 franc euti na bande kwa diaspora koloba bande kwa diaspora bakotiye mbongo batindeli yango batikala kotinda te wana zoloba yango nayebi ke peut-être baza na volonté ya kotinda mais baza na bazemo ya te batinda yango wapi lelo structure ekomi deja kuna bayebi deja bato bakocontacte badocteur baza wana na bandeko mosusu baza wana conseiller na ngai azali wana comme sikoyo bayebi deja ke nani bakocontacte docteur azali docteur kabanda azali docteur mbuyamba azali monsieur Oswedi Okazali akocontacte bango pour makambo tali soutien nyonso bakopesa makambo tali armée mon conseiller est là mais j'ai dit ça bakomona ye bakosunga biso kokomela biso donc pour dire que nazwa déjà quelque chose et outi pas dans le diaspora naza koloba ouvertement batikala kosala eloko moko te à part effort peut-être personnel il y a docteur yango kaka son effort personnel, là je dis, j'insiste, son effort personnel. Mais bandeko mususu, peut-être bato mususu mais comme la bisoté, on a fait koloba, on passe le koloba. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Et puis c'est bandeko na bino, basoda, parce que tu vas mboka, tu n'as pas de zamba, avec la difficulté de délai. Parce que au demona, basoda est délai, on connaît ça dans mini. Et tu as déjà connu ça, on a déjà ma campagne de télé, dans la télévision. Donc, après, Nabanzi Ndeko Zali na nzela ya singa. Merci. Nabanzi bandeko oyo bozali na biso na ligne na nzela ya singa. Nabanzi makelele ezala na ndeko oyo azali na ligne te. Motuna na ngai lisusu na kotuna bandeko na ngai. Ndeko na ngai John Chibango. Lelo oyo François Hollande. Lelo Nabanzi ndeko oyo papa na biso Bushiri meka ko kalme ndeko oyo azana telefone na makelele vraiment bolimbisi soki ezali docteur Kamanda vraiment na kimia makelele ezala te respect mingi motuna na kotuna général John Chimbangu
lelo oyo Monisco François Hollande alobi ke kimia ekota na kati na mboka na este kimia ekota pe bazali kosala force netre. Alors yo olobi nini na ba propos ya ndenge wana? Merci. Ça c'est pas une bonne question ça. Non, ça c'est pas une bonne question. Non, il faut pas, on n'est pas d'accord avec cette question là. Ça dépasse le cadre. Non, c'est pas bien. Merci nabanzi mituna nyonso tubiso esengelaka oyo tosepeli totuni soki bolobi boko répondre te bolobi toleki nabanzi mutazali ko répondre ezali John Chibangu ndeko ozana line soki bapesi yo maloba te o ezali radio kokata te non question ezali mabe yemoko ako répondre na mituna parce que azali mwana mukete. Merci toleki epaya ndeko nanga ami Bushiri na zongisi maloba pamba te ndeko zambwana moko tosalaka ne émission azana line soki okoye kopese maloba atuna ata motuna moko tomi bale nde okoyeba ko clôturer ba masolo nyonso. Merci. Mon général, j'avais une question. Il y a un autre front qui est à l'est du pays, les alliés Front pour la défense de la vérité des urnes. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et puis, ma canitine est nini. D'abord, front nous surtout économique au Bima, à gauche et à droite. Bon, moi, dans mon cas, réponse que j'allais voir, monsieur le président Etienne Tshisekedi. À Lubaka, pour la vérité à urne. Vous voyez dit que à Congolais, Nicolas, tous les Congolais, tous les peuples congolais, à Congolais, Missou. À l'Indus, à l'Indus, à la côte à Sabangote. Ceux qui ont monnaie dans des commissions, battre les missions qu'on a fait, Naïbi, battre les missions qui va pour Luka, vérité à urne, et Bana. Parce que la catholique, va le dire que il doit avoir un battre à Siwana, et nous conforme à la vérité et à la justice. Donc, pour ça, comment on a fait, biso nyonso toza kosangana tobunda mpona nini mpona to rétablir vérité wana urne. Mais nga justement yango naza kotuna parce que bafront wana soki bosangani ou bien soki boza na contact ça permettra une victoire beaucoup plus accélérée et soki moko a travaillé dans la région naye par exemple si vous restez là où vous êtes et que vous n'êtes pas en contact avec les autres. Wana nde naza koloba nde yokaki ndeko conseiller na ngai Olympique alobaki wana eza na stratégie oyo tokolobela yango awa te eza na stratégie militaire ya haut niveau oyo tokolobela awa te donc c'est-à-dire na répondre ya ndenge yake mokolo que congolais aza su ya kolala te congolais afongoli miso mais nalingi nalakisa te nalingi naloba te makambo awa boye nalakisa bastratégie na biso nyonso na radio télévision parce que bango na biso za kolanda quand on kolanda yango baza directement comme préparer en conséquence comme ça ma question oyo toko répondre directement la chaîne s'il vous plaît. Ok, d'accord, ça va. Mais en tout cas, mon général, moi de mon côté, je vais seulement vous demander, hein, s'il vous plaît, encore 2 questions à vos auditeurs et puis on vous laisse partir. Donc, parce que sinon, vous là, comme si on a interdit aux gens de vous poser des questions. N'attendez pas, monsieur Zambwana, je crois que vous pouvez poser votre question au général John Chibangu. Merci général Mbote na yope santé kitoko na binonyo sokuna eloko nyoso bokoyana na mesa en tout cas moko a refuser ngo ozarate akolia yangwana tango ya kosala bisono sofoto sala question nazana awa soki omonike ezana conflit na intérêt à stratégie franchement ko répondre na yote mais question ngoyo yo ozana ba relation na papa Etienne Tshisekedi notre président Eli et puis ozape na relation avec papa Ngwanda mutupe azanet kaka na ba stratégie na yo. Alors l'année passée papa Etienne Tshisekedi na philosophie ya papa Ngwanda qui est yo a qualifié qui est comme étant un belligérant. Ceci conclut que papa Etienne Tshisekedi alingaka biloko oya ba mampinga te ya kozwa pouvoir par mampinga. Ma question est celle-ci. Allô oui. Alors question na ezali yango yo. Relation nini yo za na o convaincre papa Etienne Tshisekedi pour papa Etienne Tshisekedi akene kondima yo en tant que belligérant parce que il est na cadre ya mission na yo na programme dengo za okena yango ya mampinga et nous savons que papa Etienne Tshisekedi est contre cette relation là ya bato ba ya ka belligérant. Est-ce que je peux avoir une réponse? Non.
Bon, pour l'intérêt à la stratégie, notre par rapport à ça, mais il y a quelque chose de bon pour Mboka. Il y a quelque chose de bon pour Mboka, il y a quelque chose de bon pour Mboka. Il y a quelque chose de bon, et ça va pas être une séquence de il y a quelque chose de bon. Mais il y a quelque chose de bon que mon tutelle avec qui élit la peuple. Donc, c'est-à-dire, tu as besoin, il y a coloraté, papa qui est là, qui a dit que c'est que le Bunda. Nous sommes tous les Mikolo. Tous les Congolais. Quand tout le monde est là, qui n'est pas là, et nous avons intérêt à faire que tout le monde qui est là, tout le monde Banya Telango, Balinda Kundango, tout côté, malheureusement, va Congolais, tout Bunda. Merci beaucoup, hein, Papa Zambo, dans la question. Na pesi maloba na Pele Boubala, tout na une question, et pas générale. Matondo mingi ndeko Amisi Boshiri na yebite soki nazali koyokana. Ozali koyokana 5 sur 5. Bon, mutuna na ngai epai ya général. Mutuna na ngai ezali boye. En tout cas, à chaque question, tozali kolinga tozwa eyano. Wane lingi kolobate, tolingi vérité likolo na mesa. Tozali susuba na mikete, mais tozali bato mikolo oyo, tozali kotuna mituna pote tozwa biyano. Alors, esenye na biso tozali na bosenga wana kozwa biyano, oyo kuuta na ngambo na yo. Lingi koloba, vérité likolo na mesa. Motuna na nge ezali boy. Président ya ba français, azali mokonzi ya ba français. Ye ake na mboka ya Congo, pona kopesa proposition yake, bati ya force neutre na kati na Congo. Cela veut dire que Congo ezali attaqué par les éléments terroristes outi na Rwanda. Alors, proposition wana yake, bati ya force neutre na Congo. C'est comme si bazo préparer loko moko boye, pour ma bien abiso kenda na kati na Rwanda lokola bazay na biti de nango, parce que boyo ki dernièrement même gouvernement d'occupation ya Congo et qu'il faut voter hein, que Rwanda a comme membre permanent kuna na ONU. Alors donc complicité za Rwanda. Alors tolingi toyeba na ngambo na bino. Soki penza boza ko bunda bitumba ya solo. Bolo bango penza clair awa. Est-ce que proposition wana ya président ya ba français a pesi bino réaction na bino na ezali boni. Alors malobombo kayo. Ok, président de France a été dans le cas. Nous avons vérité, nous avons la vérité. Ce qui va continuer la France mettre et à la Est à Congo. Nous avons dit que c'est ce qui, dans le bas de la déclaration de Bosso, que nous avons contre l'organisation de la Moka. Ce qui va toujours force mettre pour que il y ait contrecarré mission qui a l'organisation pour la Moka. Les amalamu, tu comprends, les amalamu. On a moni ceux qui baillent pour travailler, baillent pour intérêt à Mboka à Congo. Ceux qui baillent pour intérêt à Mboka à Congo, je répète bien. Mboka na biso Congo, la Tindi, pour intérêt à Congo. On a moni zamabe, c'est amalamu. Mais baza pour le la pour la Est, baza pour le la pour la Centre, baza pour le pour la Ouest, parce que baillent dit que baho baza pour Munda Kuna, ce sont des Congolais. Bon, mon général, toyebi malamu que mission des Nations Unies qui est na Congo, na chapitre 7, et il recours à la force contre les éléments terroristes qui se retrouvent au Congo, avec 17 000 hommes. Mais force n'être ni les sous bakoki ko proposer pour ekenda kovanda na Congo. Elingi kolobake ezali na opération moko ou ezali na sima mokongo o balingi basala na mabele ya Congo bino étant que ba combattant ndenge ni bokoki ko parvenir ko dénoncer politique o ebombani entre guillemets o balingi ko sala sima ya force neutre malobo mboka yo. Bon, na le baki na yo que ce qui force neutre eza koya pour l'intérêt ya mboka Congo eza malamu. Mais ceux qui égalisent force, on va dire qu'il y ceux qui disent qu'il y a quelque chose, on va dire qu'il ça. Donc il y a quelque chose, on va dire qu'il y a une banane, on a l'organisation en Moka, il faut qu'on dénonce comme ça pour Bunda. Mais Ngaï, ce qui va nous dire que les forces mettent les appuis pour la lutter contre l'organisation en Moka, la monnaie m'a déjà fait.
Donc, des réponses dans la Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bande Konyo, surtout Bakoti, pour n'avoir tout dans Mituna. Je crois que Ndeko Moussou soit validé, sauf Ndeko Rémi en ligne. Il est bon. Oui, on retourne la question Moko et pas général. Voilà, moi la question je voulais ici, c'est vraiment pas une question, je voulais donner une information. Déjà, premièrement, j'encourage le général parce qu'il a pris le dessus. Bravo, merci beaucoup. Mais je voulais juste informer, si le général est au courant, à l'heure où je vous parle, il y a des Congolais qui sont à Pretoria, en Afrique du Sud. Bazali qu'on négocie na M23. Na l'heure où nous avons le babino. Na évité, mon général, la radio, ça a la même formation que le cas. Il y a aussi un groupe de Congolais avec les M23 qui sont à Paris à l'heure où je vous parle, qui sont en train de négocier pour d'un côté, tu as M23 dans le gouvernement, pour répondre à la déclaration, à la revendication sur le 23 mars. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou pas? Et si vous êtes au courant, quelles sont les mesures que vous prenez? Merci beaucoup. Bon, M23 est un mouvement de ceux qui réellement, on a des informations, vous avez des informations fiables. Il y a eu beaucoup de choses en gros, traité que le moment qu'on a vu, et l'année à côté, la fin de Moka. Mais M23 est un mouvement. Par rapport à la revendication de Bango, parce que le M23 s'engage que le M23. Niso, Ozali, FPC, donc Makamboa, FPC, c'est le Kimbiso Malamu, pour répondre à nos malamu. Makamboa, Batumususu, peut-être beaucoup renseigner Biso, et que ça le Biso. Mais en ce qui concerne le FPC, beaucoup qui n'a le docteur Kabandazali, beaucoup qui n'a Makamboukani APCD, beaucoup qui n'a Pengaï, n'a pas répondre à son découverte à Kozana Ewana, quand il va répondre malamu. Makamboa, mouvement Mususu, peut-être ceux qui ont l'information, vous nous renseignez, c'est pas mal. Mais, Monsieur John Tshibangou, il y avait une question maintenant pour envoyer Baraka état d'esprit avant de vous libérer. Zali, l'air aux oyo kabazo bomabatu, nakati ya Kasai, bande konabi soba Congolais, bazo kufa pour na démarche au Yoponi. Oponi démarche, ya koluka ko siko lamboka, oponi démarche, ya ko défendre Etienne Tshisekedi dans la vérité des urnes. Siko bazo bomabatu, bazo piller banda kuna bango, bazo ko violer batu na situ na ba territoire, que ce soit Kasai occidental ou oriental, réaction non ezanimi. Tout d'abord, il n'y a pas de mingi. Comment on a vu ce mot Congolais, c'est ça qu'on bomana. Comment on a vu ce mot Congolais, c'est ça qu'on fundana. Et pourtant, il y a une gonga qui toque, gonga malamu, il y a besoin de sangana, au bunda, pour un changement en mot cannabiso. Il y a vraiment, j'ai des larmes aux yeux, chaque fois que Naokaka Batoufa, chaque fois que Naokaka innocemment, chaque fois et comme il a violé la partie, au prier, au moment où la montre à Tabamoko, alors on a un peu de Batula la Koyabo et Batua Aner, Baé, Bakangi, Ango, Baké, Nanson, Kalobi, à Bétier, on va mourir la Kena et tout ça, enlever. Donc, c'est ça qu'on a dit au pas fini de la moitié. Maintenant, on a dit que Zam de Nabiso, a dit cri, la détresse, il y a peut-être le Congolais. Zam de Nabiso a causé l'effort pour que le peuple congolais va libérer un jour. Oui, monsieur John Tshibangou, il y a justement un militaire, au bazo sala bongo, il y a pour la paupérisation, baza nangote, bana mbongote, bana nzala. Mais au bazo yé panayo, au pe bazo yé panayo. Mais vous n'avez pas, à moins que je me trompe, des moyens pour la solde na bango, pour la rémunération na bango. Mais bango pe, au côté dans le même état d'esprit, il y a pour piller, il y a pour voler. À moins que vous nous rassurez que leur traitement est allé satisfaisant. Tout d'abord, Bayebi tout d'abord que tu vas au Bunda. On a vu na bango de Mamalam. Parce que c'est pas normal, le salaire un soldat va vous foutre Malam. Ce soldat va vous bien payer. Parce que va faire la carton. Attends, bagarde où tu es président de la République, ou un métier na Makati. Bagarde mais na Kantiati. Na carton, va vous là. Pour ça, comme on a aux Okuta. Ce qu'on connaît à Kinshasa, chef de Bélé, na soda, na policier, veuve militaire, nous autres, tout ça,
na babuki tout ça pour la koluka pour faire vivre bana na bango parce que kuna moitié ya soda mobile akufa na bitumba batika eboyi bamusu te batenga no alors ça koyeba na biso baza koyeba déjà idéologie na biso idéologie na raison pour laquelle baza koya baza komona salaire oyo baza kopesa na bango baza kopesa bango wana kuna te bayebi ki epa na biso on n'a pas de salaire mais baza koya parce que bayebi que lobby makambo ekodonga changement ekozala président sekele ozala président ozala président salaire ya malamu ekozala donc bato bayebi ce qu'il faut. Merci beaucoup, hein, Général John Tchibangu. Nous avons fait passer message dans Bandekono avant qu'ils occupent ligne. Peut-être ils ont quelque chose à ajouter. Nous avons fait Samaloba Docteur Kabanda. Je ne sais pas s'il est avec nous en ligne. Non, il n'est plus avec nous. Nous avons fait Samaloba na Ndekonabiso Bisa. Je ne sais pas si vous avez en ligne pour ajouter quelque chose dans ce qu'a déclaré le général. Non. Mbouyamba, je ne sais pas s'il est en ligne. Oui, je suis en ligne, mais je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai entendu. Ok, ça va, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, na présence nayo, hein, mon général John Tchibangu, je crois que tu as abordé le sujet, surtout l'actualité reste dominée hein, par la création, la constitution, il y a front du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Question nanga motuna ya Souka et Gozala diaspora. Message nayo fort, message nayo clair, message nayo d'encouragement, nini okopesa na peuple ya diaspora. Matondo. Peuple ya diaspora, bandeko na biso nyonso ba congolais, ba ozwa nayo penza olo de la diaspora pour na ndenge na ebisio awa, bango nyonso tout ba soutenir fond du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Bayo Kayo, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce que vous voulez que la diaspora fasse? Pour la question, pendant Moutuna, Taloto, Vandi Kimia, Bisono Soto Yo Kayo, Olobela, Biso Bana diaspora. Matondo. Bandeko, na Bisono sur diaspora, Ezali Ngai Ndeko Nabino, lieutenant général Guillaume Tchibangu, Malobi Nabino, mouvement Nabino, front du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Il a déjà, on a représenté par le docteur Kabanda, docteur Mbouyamba, M. Diboka, M. Bissa, Bazali Kuna, Martin Nabino, ceux qui m'ont Zali, beaucoup contacté Bango, de niveau d'information d'Abisso, bon équipement à Bango, beaucoup d'informations d'Abisso, occupé moyen, il y a les seuls Zali, bon équipement à Bango, beaucoup de Sabisso, Nabino et Kokoma. Martin Nabino, Nyoso, Elingana, c'est la même parole. C'est la moutumo qu'on va te bitumba. C'est pas la l'union fait la force. C'est le tiki, naïmona bunda, nakolo na morote. Na semi na bino nyoso bandeko na ngai, la diaspora, bosal sabiso, na baise, bosal sabiso, na conseil na bino, bosal sabiso na moyen nyoso boko na nango, bosal sabiso sur tout le plan, bosal sabiso, osungana, obunda, elongo moko na bino ni tokolonga. Obondi na nzambe na biso asunga. Nazala nini ya koloba te, nayebi que bozali kuna bandeko nanga, bamusu baza kuna parce que bakima mboka na biso Congo. Bakima yango parce que ezana baye baza koluka bango, to bango basala bango mabe. Lelo occasion baza koluka mutu nini ya kotelema. Mwana na bino, ndeko na bino, yo ya telemi, na sengi na bino bandeko nyonso, tosangana, obunda, tobengana munguna oyo azali na mboka na biso. Yanga na kaya kozoba yango wana, balingi bino mingi, ndenge mine tobo ngai, na yebi que elongo moko na nzambe na biso tokolonga. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon général John Tchibangu. En tout cas, biso à la diaspora, hein, Tolobi, combat dans les alliés juste et noble.
et que biso tolobi tokolembate hein ya kobundela la vérité des urnes. Etienne Tshisekedi est notre président, Etienne Tshisekedi est valablement élu, Etienne Tshisekedi est bibliquement élu, comme nous disons ici, en tout cas, Azali président, Nabiso Nyonso. Toko continuer Kobunda. Deuxièmement, nous vous demandons Oikampiko. Hein, Azali Passi, nous savons, là où vous habitez aux aspirenga, nous avons des frites, ici nous mangeons, nous sommes bien. Mais il y a Azali Passi, et puis on peut être surpris demain ou après-demain, c'est récupérer. Et quand nous savons ce qu'ils ont fait avec Arma Tungulu, quand nous savons ce qu'ils ont fait avec Floribert Chebeya, Léotokosenganayo, Yikanden Piko. Les amis Pasi, nous sommes là reconnaissants. En plus, aux gens Makila, ndenge mogona Fumukimbangu, Makila, ndenge mogona Lumumba. Bato ino surtout ba bunda na mboka wana, baza ba étranger, mais yo za penza mwana ya mboka oyo otelemi. Donc Yikampiko tila dozali, ozali na soutien na biso, loboko na motema, to sengi na yo Oyikampiko nde biso banso to siko limboka wana. En tout cas, mon général, merci na présence na yo na kati na radio Lisolo. Soki tozali na problème, to rien tout c'est pas na yo, soki du peuple congolais pour le changement et la démocratie à l'Indisi, qu'est-ce que nous avons besoin de précision, nous voyez pas inayo, potoye ba kozwa babiano nabiso. En tout cas, mon général, merci de la présence de la radio du Solo ce soir. Merci beaucoup, Nzaba Pambola Bino, na précision. Moi, je suis machine pour l'emboté, na peuple nabiso sur l'espoir, na peuple l'emboté. Merci. Au revoir, à la prochaine. Merci. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Balisolo ape balisoloise balansomi ya mboka Congo ezalaki esengo mingi ngai na bino ndenge tokutani lelo lisusu na masolo oyo tolobaki ke tokoloka message pe tokosolola na mwana ya mboka oyo ya biso General John Chibangu bauti koyoka ye ndenge atatoli pe ndenge alobi kasi boyebi ke ye mo azali kotravailler moko te na yebi te soki Monsieur Mbuyamba azali suna biso en ligne. Oui, je suis là. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Mbuyamba, j'aurais quelques questions pour la précision, hein, avant tout solo là, combattante, au Bazali Nabiso, na kati na plateau. Monsieur Mbuyamba, j'étais avec vous hier à l'hôtel Président à Bruxelles, où il y a eu justement la présentation, hein, du front du peuple congolais pour le changement et la démocratie. J'aimerais avoir un peu une explication. Maintenant, aujourd'hui, il y a plus 50 personnes ou 60 comme hier, mais aujourd'hui, il y a des milliers de Congolais qui sont en train de suivre la radio des combats, la radio de la résistance, la radio Lisolo. Donc, si vous savez, vous pouvez dire un mot par rapport à ce qui vient de se passer et surtout un mot par rapport au front du peuple congolais pour le changement et la démocratie. À vous la parole. Merci beaucoup. Écoutez, la première chose que je peux exprimer, c'est ma grande satisfaction d'avoir constaté que le général John Chibangu a été en communication directe avec l'ensemble de notre peuple meurtri, notre peuple martyrisé, notre peuple qui est pris en otage par les imposteurs. Donc il a pu livrer ce message par l'intermédiaire de votre média, que je remercie de tout mon cœur. Deuxième chose que je voudrais ajouter, la deuxième chose, c'est que, comme tout le monde l'a dit et comme on le sait, ce combat ne fait que commencer et ce travail de récupération, de libération de notre peuple exige un effort de chacun de nous. Un effort sur le plan physique, sur le plan mental, mais un effort concret sur le plan financier parce que vous avez posé des questions très très pertinentes. Ils ont besoin de moyens. Et que jusqu'à présent, il a eu le courage de le dire lui-même, les moyens supplémentaires dont il a pu disposer sont des moyens très limités, personnels, qui ont été fournis par quelques-uns seulement d'entre nous. Alors, j'en profite pour effectivement relayer ce message, l'amplifier, l'éclaircir davantage, pour que tous nos compatriotes sachent que pour arriver à la fin noble qui est devant nous, il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement faire de grands discours d'explication et d'analyse très approfondis, très intellectuels, il faut mettre la main à la poche. Il faut poser des actes concrets qui permettront à ce combat de se poursuivre et d'être mené au bon résultat escompté. Voilà ce que j'avais à dire. Oui.
Monsieur Mouyamba, quand je lis, quand je suis encore là en train de faire la lecture de l'acte fondateur et de la déclaration du Front du peuple congolais pour le changement et la démocratie, oui. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu que vous avez mentionné l'article 35, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, consigné dans la Constitution française du 24 juin 1793, qui stipule quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. En tout cas, vous avez informé l'auditoire ou le peuple hier, parce que je crois que les gens n'avaient pas ça en tête. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Écoutez, je pense que vous avez bien fait de répéter cette phrase très importante de la Déclaration des droits humains. Et l'article 64 de la Constitution congolaise ne fait qu'en fait que se référer à nouveau à ce principe fondamental des droits de l'homme. Les premiers droits d'un être humain, c'est d'abord le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, et les autres droits viennent après. Alors, comme il est stipulé dans ces articles, un peuple qui est meurtri, un peuple qui est violé dans sa chair, dans son existence, dans sa vie, un peuple qui est violé dans sa légitimité par un pouvoir illégitime, ce peuple a le droit de s'insurger, de se rébeller et de contester ce pouvoir en utilisant les moyens qui peuvent être ceux qui sont à sa disposition. Donc, mais alors, docteur Mouyamba, justement, pourquoi est-ce que le peuple congolais alors, dans la souffrance, dans la misère, dans la paupérisation que le peuple congolais est en train de subir, mais pourquoi est-ce que le peuple congolais ne se met pas dans la rue? Qu'est-ce qui empêche ce peuple-là justement de se soulever et d'appliquer justement cet article 35 de la Constitution française? Ah, mais cette question-là est une question très très importante. Et donc elle se réfère à énormément d'éléments que nous pouvons analyser en profondeur. Mais moi je pense que nous devons nous rendre à l'évidence d'une chose. La première chose, c'est que le peuple congolais a déjà souffert, a déjà payé. Il y a déjà 7 millions de victimes congolaises qui, entre parenthèses, n'ont pas jusque-là ému la conscience internationale. Donc le peuple congolais a déjà payé un prix très fort de la vie. Mais le peuple actuellement paupérisé, maintenu dans l'esclavage, n'a pas encore trouvé la manière appropriée de s'organiser pour pouvoir se battre comme l'ont montré les autres peuples dans d'autres pays, que nous connaissons dans un passé très récent. Donc il n'a pas encore fait. Mais nous ne pouvons pas nous expliquer d'une manière très 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 approfondie les raisons pour lesquelles actuellement les choses ne se passent pas encore de cette façon-là. Mais moi, je garde l'espoir. Je garde l'espoir puisqu'il a déjà évolué sur le plan de la mentalité. Il a déjà perdu une partie de ses anciennes peurs, ce peuple. Et je pense que aux dernières élections, ce peuple a fait la démonstration de sa maturité plus ou moins nouvelle à aller de l'avant, à évoluer, à se perfectionner et à réellement se prendre en main. Je suis convaincu, je suis optimiste, il va finir par non seulement se réveiller, mais agir d'une manière tout à fait décisive. Ben, je peux me permettre d'ajouter un élément, s'il vous plaît. Oui. C'est le docteur Kabanda? Oui. Oui, je vais ajouter 2 petits éléments. Je pense que ce peuple s'est déjà mis debout. Rappelez-vous la marche de chrétiens. Le peuple a marché. Rappelez-vous beaucoup de manifestations qui ont été réprimées par la soldatesque du pouvoir en place. Non, le peuple a déjà tenté à plusieurs reprises de se manifester et de réclamer ses droits. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé devant lui, ce peuple? Ce sont les armes qui ont réprimé ce peuple. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui a un bateau d'aller affronter des Kalachnikov. Non, ce peuple a déjà montré qu'il est capable de se mettre debout. Mais dans un pays où aucun droit n'est respecté, aucun droit du peuple n'est respecté, le peuple ne peut pas continuer à se mettre comme ça devant les canons, non, de servir de chair de canon à des militaires qui
qui n'ont aucune éthique militaire. Non, ce peuple a déjà montré qu'il est capable de marcher. Donc, je veux dire que ce peuple, pourquoi il ne fait pas, je crois que c'est une mauvaise lecture. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Ok, en tout cas, merci beaucoup aux deux docteurs, docteur Kabanda, qui est néphrologue, et au docteur Mbouyamba, qui est cardiologue. Nous sommes contents de vous savoir, d'abord, en bonne santé, et puis deuxièmement, de vous savoir que vous êtes les coordonnateurs de l'aspect politique et diplomatique du Front du peuple congolais pour le changement et la démocratie, qui soutient les activités de notre ami le général John Tshibangu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté et d'avoir participé à cette émission. Nous espérons que dans les jours à venir, la radio du Solo aura encore une tranche d'émission, aura encore de l'espace où nous allons encore nous retrouver pour essayer de travailler ensemble. Donc, je ne peux que vous souhaiter bonne soirée et surtout un bon combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. À la radio du Solo. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci pour une contribution extraordinairement appréciée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Balisolois pe balisoloise, ba combattant pe ba combattante, to komina suka ya masolo na biso ya poko ya lelo, ezalaki esengo mingi ya koyamba bino mpona kopesa ba précision na makambo omonaki lobi na Bruxelles na makambo oyo ndeko na biso général John Tshibangu azalaki ya koloba oyo azalaki nango na motema mpona kobimisa yango wana toyambaki bato bakosoki nango epi tolingaki na radio lisolo na dia na sulufutu oyo tozalaki na elobi na Bruxelles tolingaki tolongola makanisi ya bamangomba ebele mboka na mboka mutu nyonso azobenga dra o ngai nde representant ya John ngai nde representant na ye sikoyo makambo ekomi polele makambo nyonso esili grâce ya radio lisolo na ndenge abundeli bosolo mpe verité oyo boyebi ke dia na solufutu atelemelaka butu mpe moi bandeko na ngai oyo ngai nazalaki nango ya koloba na poko ya lelo boyebi ke eza mokolo na ngai ya émission te nde tokutani mokolo ya mardi na émission oyo nakozala na Arnaud Zaitman oyo azali journaliste pe moto boyebi na badocumentaire minene oyo etali la République démocratique du Congo bozala ebele po boyoka ye moto ya liboso oyo alobaki Etienne Tshisekedi ya Daniel ye moto ya liboso oyo alobaki tambo oyo etali fraude électorale. Donc Arnaud akozala na biso mardi na plateau ezali événement monene mpona bino balisolois pe balisoloise bana nsomi ya mboka Congo mpona ngai na suki awa natembeli bino bato pokwa elamu matondo. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.